qui va se garobagi ba osula ye na ndeko na ye mukolo nzambe na satan ba osula c'est-à-dire que le quoi si ba bandi osolo là isa isingo makasi c'est que nzambe na satan ba sololi tu es méchant. Eza pour na quoi appuyer idée no ebisoke ba musicien makambo sope ba lobaka l'air moko pe ba lobango ka na kati ya kanda mais l'air moko so ba koli ba boaka na ba makambango eza na yeka na idée na yo pour na ebisoke omoni nzambe na satan ba solo mais ba solo na bango te ngolo baka ke ba koli et papa verki sazalaki wana na tikala ozwa ata centimètre Blaise Boula azali wana nazwaki ata centimètre mais wana ozalaki na affilié te nazalaki na affilié kaka mozozwa te nazozwa te misikoyo tango ya josala komi wana nazwi na olinga nani eza likambo ya mbongo bato nyonso bazomona tu bazobunda mpona place wana mpo mbongo ezalaka wana tokobomba te oui mbongo eza wana eza likambo ya mbongo tokobomba te et puis aussi balekaki bazonga lisu te oui faut être clair bazonga lisu te est-ce que nga nakozala nakodirige sekoda te on est dirigé comme nous sommes. Les gars n'ont élection. Oui, mais yo muto les gars déjà qu'ils ont les sous-titres. Pour nous c'est clair. Vous dirigez qui bien té. Ils ont moi clic na bango wana vocabulaire bango na bango. Yo quand si dirigé aux amutu nanga a obunda kaka pour faire qui ça songa peut-être na éviter pourquoi. Donc na éviter pourquoi. Mais pour mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars Journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Mama na biso, Nyonso, Obosalaka le Kumu, pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salariés Nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter, tu jeune belle, toutes les grandes dames, je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. On va recevoir l'invité qui est déjà là. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il y aura à boire et à manger. L'artiste musicien a tellement à nous dire, il a tellement de commentaires à faire, il a tellement de révélations à faire aujourd'hui dans cette émission Beyond Music. Pendant qu'on a échangé au téléphone, je lui ai dit, écoute, on ne peut pas te rater aujourd'hui. Vu que c'est le mois de la femme aussi,
Nous avons voulu avoir quelqu'un qui maîtrise la rumba. Pourquoi ne pas vouloir décortiquer avec lui les droits de la femme dans cette émission Buan Music. Voilà, on va l'inviter, le prince Kibouti. Ouais, Kibouti. Bonjour et bon dimanche. Merci, bonjour. Merci de bonjour. répondre à cette invitation. Ça a toujours été un plaisir de t'avoir sur ces Oui, plateaux. c'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Ça fait longtemps. Très longtemps. C'est ma première fois depuis l'année 2022, oui, ça va. Ça a toujours été un plaisir, comme vous venez de le dire. Lelo, tu as une question, Nyoso. Non. Tu as une question. Émission, bon, on a vu. Ils allaient bien, quoi. Oui, vous allez bien, vous allez bien. Il y a tout déjà à l'avance. Tu as une question, Nyoso, Moussousou. Oui, bon, ici, ah, on a bon ici, hein? On a une émission, bon. Et les gars, bien, quoi. Prenez place. Et les gars, bien. Oh là là. Hey. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ils appellent un jour, tu as fait une mission ma tête, album. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ça a une colo, ma tête, comme moi, ma cassi. Tous en Félix Oazé, quoi. Tous en Lekina Bisso, moi, on a Bisso Ibrator. Tous en moi, on a Bisso Moussou Binafilé. Tous en moi, on a Bisso Moussou Fabrigas. Ok. Tous en Maraï, voilà. C'est ça en fait. Vous appelez un pasteur Moïse Mbiye sous moi dans ma tête. Oui, pasteur Moïse Mbiye les sous. Ouais ouais. Na ba katcher, il y a dit moi dans ma tête. Ouais ouais ouais. Ba journaliste vous en journaliste moi ma tête. Journaliste ma tête basé belé. Ngada ina lemba mais tapeka pembe. Ah, vous avez na biso to baga. Tous appelez na poipan. Ah voilà. Apo Ipan. Ouais ouais. Ijef Kanga et Nabiso. Alors, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait à ma maman. Moi, il y a ma maman. Est-ce qu'il y a déjà un message, moi, Liloba, pour ma maman? En tout cas, pour ma maman, na sengi na bango bazala. Vraiment, ils ont 100 ans na bango. Ouais. Batu nyonso ba tchemi so pa na bango. Ngai na lingaki mingi. Basala ba action moko oyo. Et ko pesa bango moi makasi par exemple ko dénoncer pena boy makasi makamozo leka na bandeko na bango kuna na est ya basi ndenge ba violer sala maka soki ba sala kita moi ba manifestation moko pona ko dénoncer ngo et moki memo na lingi usala pesa bango so valeur et comme ça ku sous moi ya ba maman na ko profiter na souhaiter ba maman vraiment oyo bas oignon so bazaki na anniversaire na bango na kati ya moi oyo ba joyeux anniversaire. C'était l'anniversaire pour maman Denise Nyakeru. Maman Denise Nyakeru en tout cas joyeux anniversaire et puis il y a aussi maman Fifi Saini. OK. Masuka. Na lola ba makambazo ça na lola ba on le voit et to pesi payer les sous en tout cas bazalaka bon makasi toujours c'est la mingi na bango. Voilà. Alors, on va parler actualité musicale. Il y a tellement. Ça l'a bien. Mon place ngai na mona la mission soko yawa ndingo zo kaka iloko ko usiwa na useki eza déjà ko déstabiliser pe invité na yo pour useki nanu. Deux heures va ça dina na bomaye. Oh ah, mais c'est ça. Kibouti, quand même. Na fin du fait na réseau, au moins il m'a comme sué zalara, ngana za na kombo ya son papa wa botinga. Na da emo na rosa le misho bwe na yo kaneti papa zo epsanga na litoi. Loba boy, tola boy. Yo il a côté. Ya on sala mo muté. Na fin après deux années de non papa. Na da na ba trace na o. Ah likamote, malam bon. Paix à son âme mon père. Si seulement il pouvait être vivant et voir les exploits de son fils. Alors, l'actualité, c'est miraculeux, ça il faut en parler, et on va commencer par là, mais aussi on va parler de toute l'actualité. On a vécu au courant de la semaine de Mikolo Tchigoleka, tout le monde a guindé Bakutani. Après ça, on a vu comment est-ce que les lopés dans le milieu de la musique, Bino a commis diplomate, cela veut dire que ambassadeur. On a tellement à boire et à manger que je voudrais bien qu'on a débattu ici. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par miraculer. Tout ça dans le monde a déjà. Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, dans le qui n'a pas de miracle, awa, neka n'a pas de Caligula, ils ont toujours awa, Nzambe a le kumu, na sepeli. Au gros, micro. Nzambe a le kumu, na linga vraiment le miracle n'a pas de awa, parce que c'est la toute première fois n'a pas de miracle na émission awa. Non, le miracle c'est tout simplement constat, observation dans la société na biso. 99%. Il y a des Congolais, mingi, en tout cas, bazo vivre na moins $1 par jour. Na mituni ngabi mais comment ndenge ne koyi kozala boye na mboka lokola Congo. Et c'est de là qu'est venu Nzembo na binasara les miracles. Les aga na lire les aga na ba lignée ba IGF, c'est-à-dire que to koyi ko accepter. Yo moko za na mbongo belé mais pembe na yo mutu moko a vivre na moins $1. Est-ce que ko sala bien voilà nzembo na nga ezokene na ndenge wana. Donc na lingi vraiment ko conscientiser batu. Mais est-ce qu'on peut dire que depuis un bon moment tu ne sais plus kotika lana on dirait on a maintenant affaire à un musicien engagé, cela veut dire que qui reste na combat moroboé que karma pa oyo apesa biso ba rumba nini tobina. Non, plus. Non, dans l'album l'album Prédateur. Ouais. En tout cas, vous allez dominer la chanson ya bolingo. Mais comme dans le je suis un artiste quand même, il faut participer quand même na et loko tozolinga bisonyo soto to tombola Congo et kititro. Na yembi bolingo, to yemba bolingo to sepela na biso na bolingo. Mais ko ça yelo côté. Et que changer il faut quand même attendre nzembo moko ou eko ko mama changement na banzi boza d'accord na ngata on a sala ki mama yemo awa na zaki pe mutu na ko sala banzi ma bolingo mais na sala ki mama yemo pour na mona yono il faut quand même pe biso ba artiste to contribuer mama yemo na yela yo problème après oui il y a un problème mais na ndima ki na zo problème mais pour na ba Congo et tombana et lelo na banzi ba konzi mboka ba yoka kingai. Depuis na mbaki nzembo wana le bakonzi mboka bayoka biso c'est là on a que musique ça na force et yoka maka bayoka ki ba lobino faut pas changer l'artiste a raison et na moni pe ba programme ça là mais faut pas même maman moi je vis il y a quand oui, même en tout cas le kumu eza ngaité mais le kumu eza bakonzi bango nde bayoki babino mwana mboka ça na raison to mika ko bongisa hôpital pona ba congolais nyoso bazwa soin kitoko et osala bien pona mboka Congo ndenge mo peka na lobaki na koyim na yembi IGF lelo na banzi bomonaki mokonzi ya IGF on a pesi mbote mingi papa Gilles Alingete a bengsaki ba artiste a bengsi ba professeur a bengsi ba nyoso tout poni nipo bako ko participer na litwana eza ba litmo contre anti-valeurs oyo ezali discours ya mokonzi mboka alobaki bien qu'il faut lutter contre les anti-valeurs ya ngwana nyoso kaka na lié wana pe kaka na sali nzembo oyo oyo nazo benga le miracle et ko koma na pa bakonzi mutu nyoso ko koma na remarquer que poza na mbongo na kati mboka na biso on dirait nzele zaka moko ya politique okozala professeur azana uzala logote uzala médecin uzala logote uzala sunani uzala logote mais sur uzala politique omono zomona na makambo donc nzela on dirait comme kaka yango mais nzela mo peso na tali bien politique ezeli logote place o mutako koma na mbongo mais ndenge nini kaka batu ya politique nde mutu bazo koma na mbongo nde place na bana ko meka ko sala ba eti na bino il faut quand même pe baza bande ko na biso baza ba eto ini bangote mais batia quand même pe mwaka na ba oyo baza pembeni na bango poto za bana mama mo biso nyoso soki bino yo moko kaka mutu za na mbongo ebele osala ba voyage osala ba makambo ebele tout mais pembeni na yo mutu moko poalia il faut passer moins $1 mais osala ba millions mais osali ndenge nini et puis na mega osala titre mo très important na mega lo ba mais baton baza na ba millions au monde paye azata na société moroté azata na engagé batou et batou peut pas profiter nango et puis mbongo zo yaka ebele mais ils font comment ya ngono mona baki na meka ko yemba nzembo oyo pona ko betela ba matolo so za na mo uzana mo mbongo ebele tala ka pembeni na yo mutu wana za na ngote la biso ebele to za na ngote me batu mukeka ka baza na ya ngona zimbi nzembo na ba meka ko kanisela ba oyo bazangi voilà quoi démarche na ngana. J'aime bien. Dans ta réponse, il y a
quelque chose qui retient mon attention, c'est quand tu parles de ta chanson d'ailleurs de l'IGF, quand tu parles de l'IGF aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que Tomatato Kita, Mboka Nabiso, est commis Pekolobama positivement parce que il y a l'arrivée, ou encore, ça existait déjà, mais il a frappé fort M. Gilles Alinguete pour Makambu Oyo Yakimoyibi. Et d'ailleurs, félicitations, coup de chapeau, parce qu'on retrouve maintenant même dans Forbes, on a parlé de lui. Mais, et si Zonga, aux artistes musiciens, oui. Est-ce que les artistes, vous êtes aussi conscients d'avoir promu que Binomorope Boyembela, la majorité à Batouana, Oyo Bachara Loboko na caisse à l'État, bazo se servir na mbongo wana bazu na caisse à l'État pour venir vers vous les artistes, couper sa bino, bo sanjo la bango, bo yembe la bango. Le lotango IGF a invité bino. Quelle est votre part dans la procédure wana? Est-ce que Karmapa est prêt? Ya ko boya mbongo politicien mo ayeli e po yemba. Ou à Lukaye, ba place mbongo wana outi. Koboya mbongo wana, il faut dire, faut dire la vérité. Vérité. Koboya mbongo politicien wana ba lobité. Tout n'est pas simple, papa. To lobité yo juge politicien. Question est simple. IGF a sangisi bino. Bisonyo sotozala quelque chose qui est bien. Atali si bisona yo tozala ki na salle que batwana bazoyi ba mbongo. Soki ba yibi mbongo wana au lieu basala musala soka yib azui 2 millions. Au lieu ça musala 2 millions, ya ça musala 500 000. Mais ce même gens, ce sont les gens qui vous côtoient, vous artistes. Bozo yembe la bango banzembo. Bozo sanjo la bango. Voilà la réaction à chaud que j'attends de toi. Est-ce que tu es prêt à dire non à ça? Honnêtement, je suis prêt à dire non. Honnêtement, mon frère. Honnêtement, je suis prêt à dire. Il y a moins de section déjà. Mais non, la sécurité. La sécurité. Naza prêt à dire non. Ceux qui mbongo wana na eza conscient que ba yibi yango et que ils ont servi kana yemoko ils ont fait pesanga alors que batum soupe bazangi. En tout cas, il faut tout comme on a courage wana. So lelo na yimbinzemo lokwa IGF, na yimbinzemo lokwa mama emo eza pona ko dénoncer anti-valeur. Il faut pena comme on a courage ya koloba pété na ozwate. Na sepelaki na Jean Goubal na tango to 55 biso mais maloba na ya lobaki. Na sepelaki na omingi. Il faut tout comme na eloko na banine photo comme na courage to personnalité. Oui, personnalité. Photo ko ba pe ko ba non. Là to contribuer pendant changement to zone ngato et kota. Bango pe oyo bazo sala bongo so pe to zo yemba ba yo ka pe biso. Ba yo ka biso ba yo mboka oyo poto bongsa ngozaka mutu mokote biso tout. Il faut au Babengi, qui président Joseph Kabila à son temps, alors qui changement de mentalité. Namonipe l'actuel président Félix Tshisekedi Antoine a lobby changement de mentalité. Ba président tout ba changement de mentalité. Ngai inde place na yego bangabi même Mobutu alobaka na loba moko ezaka changement ya mentalité. Tant lobby iba mais moi moké aloba iba ndam pe aussi sa nyonso. Ça dit que azaki pena azo combattre peka eloko wana. Donc presque tous les présidents ba combattant eloko wana. Mais changement za la raté. Alors na bandi biso pe artiste to meka ko contribuer même na bino ba journaliste ba tout ba meka ko contribuer pona mboka ngoto me otombola ngo. Ba mboka na biso izo boma biso mabe. Nde yo mona reza biso moko nde to mi lokaka to eza ba problème otoza nango. Parce que je comprends mal que na mboka neti Congo to vanda to souffrir na niveau toza. À un moment ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Toko ko vivre boété, le Congo c'est un grand pays plein de richesses. Pourquoi ils ont bénéficié car na batu muke minoritaire. Minoritaire kanoro muke penza. Alors presque batu tout bazaka na nzala, bazaka kolela. Yango na lobaki na nzimbo na ngaka kaka oyo nabi. On ne va pas s'attaquer seulement directement à la voleur. Oui, ça c'est vrai. Mais il faut s'attaquer plus dans le système. Le système est zawana où ils permettent le vol. C'est-à-dire, par exemple, comment bon se retrouver dans ma boko ya mutu. Tentation est saliwana.
akoki kolia mbongo yango comment eza donc nayebi na poto nayebi na nzembo nanga na poto kala yalaki vers les années 80 okota no na magasin zwi na yo loko bimi oke na banque osalika mwa kulo tushango ba ebimi mbongo ebimi tozo sakana na mbongo mais après mundela faut changer système oya mabe ils ont changé donc chez nous aussi il faut et loko mwa bon il faut qu'on change comment ça se fait-il que batu o nyonso bazo se retrouver na mbongo boye bazo zalaka na bazo yibakaka et puis bango comme tu bazo bénéficier le peuple tout le bakaka rien. Ah oui, bah quand tu peux lobby pour money normal. Et puis bon on va millions hein. Oh. Mais yo zo monate ni kamo to zolo ba awa na utolo ba awa comment kaka ba politicien kaka motu bazalaka na mbongo. Bazana ba société pété o zo kotsa mbongo. Mais azara fonctionnaire ya l'état mais azala ki na yena rien. Azaki na yeka ka to zo mona normal. Tanga kotika na politique quelques mois kaka après bomoni banda ko mati finalement ils ont l'axanine batu tout barolinga batika ki journaliste d'ailleurs na tchempe na nzembo nanga so remarquer ba journaliste belé ba koti na politique na ko citer Daniel Safou na ko citer Zakari bango tout ba koti na politique nazo mitu na journal namba ba journaliste ba kokiko kusala musana bango te peut-être elo netindi bango na woneza ka ba question ni netindi bango ba kene na politique peut-être ba monike ma belle ki trop alingi ba kene ko bunda pe na kati kuna mais au monde soko remarquer woneza lika mususu tant on zaïki journaliste talaka tant on zaïki journaliste et puis tant on comme politicien au monde appena contraste c'est-à-dire que donc différence ya ko sakana te. Donc politique ils opesa mbongo journalisme ils opesa mbongo te et de là mutu nyonso kolinga bana okotaka na politique d'où batu nyonso bakomika kuna ba misala mususu bien ba docteur conducteur to ingénieur to nini ils opesa sur le côté alors et le connaît nini faut quand même l'état atala makambo wana ngana sepeli na beti maboko makasi na chef de l'état na idée na ye oyo azwi ya ko pesa pouvoir makasi na IGF pour na contrôler na bandi et ko changer moke ba résultat il bandi déjà ko monana mais il faut ko vraiment ko accentuer les sous na bandi au mona bande ko na biso ba kozonga baza bande ko na biso ata ba koti na ba politique ba komi na ba mbongo to yini bango te mais to yebisi bango ka ke penser aussi aux autres oyo baza lelo o tozo benga ba miracle moins $1 mais ils en a millions et belé mbongo no zueza ba eko servir ba to peut pas vivre bien et ko quitter au fait d'état mbongo na biso c'est là où on doit dénoncer voilà c'est nous qui sommes contribuables alors si ko bilo ka boye to ko accepter nini to ko accepter alors ngana lobby na oyemba nzembo le miracle ils a biso ba oyo tozo vivre na moins $1 par jour mais pembe inanga omona mutu mo bazana ba mituka e beli ya talo bandako beli ya talo mais na bandi bomengo ezaka na valeur soki pembe na yo pe baza bien voilà le miraculé et c'est pour quand en tout cas le miraculé c'est très bientôt en tout cas dans quelques nines na roboire dans le miraculé pan et après l'album Evolanda na quatre albums il y a des très belles chansons d'amour na yembeli Dikenda na yembeli Blaise Bouele na yembeli Alita Chamala banzembo bolingo et dans ba basanga ten album nao te basanga c'est parce que c'est par amour ou ce sont des chansons ce sont mes amis et par amour na bango et on a aimé la bango un album de combien de titres un album de 10 titres tout simplement ouais yo que non 30 c'était hein non na koki pour ça là mais en tout cas na même on va ça à 30 na cause la contre bangoté az artiste a s'inspirer banzembo yebele a celle na yekaka mais ngana sali mbalo 10 donc bato ba sepela on peut na reprendre quelques titres na ngalo lokola AVC jusqu'à là en tout cas mayana mté lokola bébé gourmand dans le mté des très belles chansons d'amour
il y a société on a traité makambo ya bien na AVC na lobi ndenge bato bazobela ba AVC omona mwasi bolingana ki me azoto sali susu teti omona memi na AVC omona na bébé gourmand eza nzimo mona yembi na katizana je suis resté fidèle nanga moko batem nanga ndenge zala kaka mobali aza ya yo ozalaka ne lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche vraiment est-ce que vous l'embêtez des gars ba maman ou bazalaka hein ne binga ba bébé gourmand là je comprends pas sois clair en fait naza clair non aux arana lundi mardi mercredi après est-ce que ça yo maloba oyo ya basi oyo ba to benga ba bébé gourmand c'est-à-dire que deux neti moi si mo makangu to ba kaka to benga ngona to ba mais ozoke ndango mbangu zala calme neti moi si nini moi si moko oyo yami moi si yami balé to yami sato moi si yami balé yami sato ezarate moi ça zaka moko wana so komi sous maman sous maman bon voilà sous maman mais yo bimisi terme moko approprié ya oyo exploiter lenzembo na sepeli mingi na pona bato ba comprendre ngana zo oyo lobi sous maman na lingi to exploiter ya yo bon moi si oyo abo oyo ba mibali ba bomba ka mingi comment mobali wa bimana mwasi bomba wana ya ngai yo bimisaki terme na yo moko na bébé gourmand mwasi oyo to bengi deuxième femme azalaka mona zoloba non zana aider en fait c'est un facile ba terme eza lingala da langue nationale da langue na biso tu voulais parler de makango makango ezo sonner l'air moko ba sona rapé maman mabe yango na ngina et doit dépendre na contexte voilà nengo tcheli yango mais sikoyo na terme oyo yembela nzembo na préféré na place makango na utiliser ki mabe na cha sous maman sous maman droit d'auteur kasi ozong c'est la mwambo oui sous maman alobi na maman ou elboso que aux arana papa premier lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche so tikelinga ta jour moko na ideo e osala nini waneza maloba o ba sous maman baloba ngai na miche na yo sikozo o sepela nango artiste azali moto oya penyaka tableau ndenge société za otambola nani ayebite ke na société na biso des sous maman existe bazalaka bazape basi balobaka mingi boye makambo na zolo bana nzembo bébé gourmand OK uzalaka na papa lundi siko na nzembo o nani gourmand maman non bébé gourmand ezali titulaire aye alinga sakapere tout yango na mwasi wana sous maman lobi metikela ngata mukolo moponga pe naza ko exister alors nzembo moko eko ya na kati album donc ozo encourager ba sous maman non n'encourager de la même manière tu avais commencé avec une chanson Mobali Azaya n'encourager te mais na peindre ezali réalité o ezala ni na biso nazo moni sango naza artiste na peindre réalité o ezali. Je vais poser une question mais ça serait un peu osé. Comment réagit ta femme quand elle écoute cette chanson? Ben elle sait que Azana Mobali na artiste. Et puis des fois tout naga ndenge osali boye est-ce que ko sala boye tenga mais non ezali société na biso ndenge ezali ndeka nazo répondre soki na yembi yango ndenge société mère ayebi pe ba sous maman bazalaka mais aza congolais ayebi ke ba sous maman ça ba existaka ayebi bon kasi maman ni na Congo ayebi te ke ba sous maman non c'est bon ouais c'est bon donc na expliquer ayeke yo boyebi ke ba sous maman bazalaka oui na yebi yango na yembi nzembo osokwea nga non ça va non c'est bon merci mingi okwea na loba ya libaku na nzelo tambola et yela okwea libaku on a snabeta mabaku be na mokili amen mais ya makambo basuma non wala te merci mingi mais rayo silikela na ndako tozo ba likamu mususu ya okwea eza nzembo kaka ndenge société na biso ezali yango na peindre ngo ndenge wana mais na suka na ngona lobi voilà. Lobby parce que il faut quand même moi une conclusion c'est ce que j'allais avoir on a lobby la moluka oyo ya yomoko oleke oluka ka jour moko ya osinga jour moko pa ya mama bato o na éviter so yo benga bango banani ba o mi bale on ba sous mama bango ya liboso titulaire et kozala malamu ozala na oyo ya yomoko yo benga bango banani titulaire ka ngana zo préférence wa pana yo ça c'est la meilleure titulaire c'est la meilleure za mala muzana oyo yo moke ya uchanga panzi likolo ndeko
Voilà nzembo ngono. Donc bébé gourmand peut que se retrouver dans cet album. Mais en tout cas banzembo tout ezali ya bolingo moko eza on a bien les miraculés pour quand même conscientisation, conscientiser. Voilà. Voilà, on va attendre cet album, fidèles téléspectateurs. Je vous recommande d'attendre ça avec impatience parce que pourquoi l'album est Bimisara? Non, il faut nous arangai. Nabandi lelo oyo Franco to mona oyeba Franco soko yoki Franco identité na yangwana et ngana lobaki Franco akufi mais mo ba lignée na ifo ezala azali ko peindre société na biso azola kisango ndenge zali et comment yeke bat bazo zanon souté peut-être azobanga to peut-être nini ngana baki non na kolanda lignée ya Franco yango mo na yimbaki banzimbolo kwa mobali ya bololo Caligula bébé gourmand, AVC et Moussouya les miraculés. Et ça va ligner à Franco. La rumba fait ça. On va parler actualité, mais aussi ça fait un bon moment qu'on te retrouve plus dans ma production. Non, Mikolo Nazo c'est produit moi trop. Nazaraki na poto na yaki. Et tant on a eu Covid, l'air m'a comme fungami. Tous ces produits d'ailleurs qu'on a profité. Lelo, Nazana village Makeba, et pas une abisso betara tous les dimanches. En tout cas tous les dimanches tous à la matete, on a vers pour matete. Dans village Makeba, un endroit chic, bien. Tous les dimanches tous à la gawana batubaya les lois à partir à 18h l'icolo quoi. Donc ma production tous ongeli yango, tous à préparer ma casse si vraiment tous au luka. Pour nga pena projet la ngeza. Olympia kaka. Olympia kaka. Mais naebi que obstacle yali. Naebi que obstacle yali. Mais en tout cas projet au yanga ya makasi za Olympia. Pourquoi le choix seulement d'Olympia? Parce que il faut quand même na carrière nanga na se produire na salle moko mythique et bien. J'ai à mon actif maintenant 5 albums à succès, il y a toujours des chansons à succès na rata album nanga. Donc na ko bet na ko tenir concert mon ya munene mon bimba penzabo. C'est pourquoi nabi vraiment na mutu nanga kaka Olympia. Et d'ailleurs na keno kutana na ba combattant na discuter na bango ta na odina poto. Na discuter même na Bokechu, na discuter na ba combattant à Londres et partout pour tout méga kota la ndenge nini ko fungola. Moi ça me fait plaisir ce que tu dis là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont reproché? Bon, pour tout ça pendant mon tapé sauté vraie version ba reproché à Bino on est reproché na biso balobi on s'intéresse pas na makambo politique. Balobi toza ko tika makambo kaka ndingona et d'ailleurs ngana ba ina bango mais boyokaki Caligula te mais boyokaki IGFT mais boyokaki Mama Emoté, c'est-à-dire banzembo on a tanya ngopona koyebisa bango ke ba makambo bozolo bana bozo reprocher na biso mais il y en a quelques-uns on peut basi tozu conscience mais asenga ki pena bango na bibolo bozala clair batu tout baeba tant ba journaliste ba ka aboyebisa bango qu'est-ce que vous voulez que ba musicien basala parce que koyeba ko solona bino boye izanga été donc bino moko bolo bango comme ça ba musicien ba otala ndenge nini ba pour eloko nous ceci la kana dialogue sans boye sans dialogue na bandi to bonza ka boye. Donc moi j'ai quand même le courage ya ko solana Bokechu ya ko solana babin ya ko solana bango tout presque pour na koyeba na eloko nizali. Voilà, alors on va répartir de côté de la régie. Est-ce que tu as des frères au bord fêter anniversaire? Mais je te préviens qu'on va revenir. On va un peu revenir en arrière sur le clan Wenge. C'est quand même tes frères, tes collègues. Et après plus de 10 ans de séparation, aujourd'hui, le revoir ensemble, c'est quand même l'actualité aussi. On va regarder notre rubrique anniversaire. Oui, anniversaire, non, joyeux anniversaire na maman Fifi, Masuka, Saini, vraiment Moussala Ozosala, na Lualaba et Monani. Joyeux anniversaire parce qu'il y a auto-fête anniversaire na Awa le 10. Donc, voilà, voilà, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent l'heure d'anniversaire. Guilain Kachita, Damien, bon anniversaire à toi, surtout que tu es à Kinshasa. On va bien faire ça et bon anniversaire.
Comme ça, à Lionel Kassota et clin d'œil spécial à vous. Semaine aussi, elle s'appelle Mireille Mbangu, Miramor, clin d'œil spécial à toi. La maman d'Alan. Bonjour et bon dimanche, Alan, et aussi Ashley, clin d'œil spécial à vous. Passez des très bons moments en notre compagnie. Il y a tellement de messages, il y a des réactions. Je vais demander le téléphone expressement. Il y a Cédric Moukadi qui te dit félicitations. Merci. Il y a un Irlandais noir qui est au Congo, Papi Mbouyamba. Merci. Qui te dit merci. Il y a Madame Kanza Tunguni qui te suit depuis Paris, qui dit félicitations. Il y a Serge Baindoa. Il y a Pierrot Loabea qui est du côté, qui est dans la France, oui, qui te suit avec beaucoup d'attention. Elbito Coiffure. Ah. Allez, bon dimanche depuis Saint-Denis. Merci à Armel, clin d'œil spécial à toi. Jour au test Covid, tout de suite déjà vaccin. Donc c'est la moindre d'âme. Mais la question qui revient maintenant, j'aimerais bien tout zonga, comme je l'ai dit. Un des vôtres est élevé dans rang, il y a ambassadeur, il y a culture. Quel a été, je dirais, comment tu t'es senti quand tu as appris cette nouvelle? C'est un sentiment de plaisir, de satisfaction. Oui. Parce que ça concernait les artistes. Et moi je dis félicitations à tous les trois, parce qu'ils sont trois. Ouais. Gims, Dadju et Kofi Olomide, en tout cas, félicitations. C'est vrai que il y a longtemps, talama comme nabisote ya culture. Et tango mokonzi mboka azui likanisi ya kotalango. En tout cas, ce sentiment il y a plaisir. Na souhaite na yipsi bango pena que félicitations les gars. Aujourd'hui, s'il y a moi contribution na yo na musalo barosala, ça serait quoi? Contribution. Parce qu'ils avaient charge, Bazui. Ils oui. vous représentent aussi. Oui, bon, naïbina nous te charge à Mousso Zanito. Batachoyo. Moussala Mousso Zanini, parce que moi je sais que l'ambassadeur, naïbi Kezara, c'est décrété raté. À partir du moment où l'artiste a qui se produire dans Mboka Mbopaya, à même culture na bango à Kekuna, il est automatiquement ambassadeur. Mais Oyo, il y a l'État, c'est commis politique. Donc, il y a vraiment politique. Donc, toyebina nute tâche na bango, tâche basengeli basala quoi. Peut-être bino boyebi, en tout cas toyebina nute, mais il faut baza déjà sûr que nous on va être là derrière et pour nako sunga bango ba accomplir tâche na bango ba ko sana. Voilà, alors on revient sur le clan Wenge. On a été tous surpris. Bonjour à toi Madou Djabir. On a été tous surpris de voir nos frères se réunir après un bon moment, et là il y a des projets qui s'annoncent déjà. Est-ce que pour toi, dans ta vision, dans ta façon de voir les choses, voir combien les amis ont chacun développé sa carrière à sa manière, aujourd'hui cette rencontre pouvait donner quel message dans le monde de la musique? Ils ont un message, ils ont vraiment un bolingo. On voit que les artistes bakabona qui tchaki makelele mutna pa inaye la msuto mo lokola pe o alingi o te alingi mais ngola kisaki ba koli ezana tinate to ba polémique ba nito la kisana bana o bazoya ke bolingo ezali nga pena na loko na retenir ya ngwana et na beteli bango bravo na sepeli makasi idée na bango bazui va se produire, va se la taper, moi, va placer belé. On a nous un message ya amour au auprès du public. Vraiment, coup de chapeau na bango. Ferrego avait pris cette initiative aussi avec Dynasty. Ouais. Na évité ce souka nini na initiative. Bazana non, en tout cas c'est pour bientôt. Non mais moi j'aime bien Ferrego. Tu n'as pas l'information. Je l'aime bien.
dans une information, mais je l'aime bien en tout cas. Et puis, il faut s'attendre na bête déjà beaucoup quoi. Il faut des idées comme ça. Photo lingana, photos à la biso na biso bolingo. Date que kuchela ka mutuba moi ba koka jam, moi ba nini ba kale belé non. To koli to laksa to koli ba idée o ya ba boye o laksa ka bolingo eza ya ko encourager. Moi je suis d'accord. Jésus de nuances, coup de chapeau et c'est comme nous ne cesserons de le dire hein, nous avons déjà l'avant-goût, nous attendons l'album, nous attendons la belle voix qui nous a toujours gâtés. Allez, Claude spécial. Là où je reviens maintenant, Dynastie c'est le titre de l'album de ouais, Dynastie ça voilà, à Sangisi bande konae, oya wenge ho badana bango penda na wenge maison mère. Ah d'accord. Non. Bravo, coup de chapeau. En tout cas on a ébagité honnêtement. Okay. Mais coup de chapeau, bah initiative à Boisa bien, c'est à encourager. Là où maintenant je reviens avec vous, tous à dimanche, c'est le côté onalinga yo mwandambu. C'est quand tu veux nous parler avec tout ton cœur. Quand tu reconnais aujourd'hui que retrouvailles, rassemblement, ya Wenge par exemple, c'est ce qui doit témoigner amour. Est-ce que ça arrive à Karmapa de regretter certains propos tenus tout au long de sa carrière, mais qui quelque part, quand tu regardes, tu reviens en arrière, tu te dis, musique peut me makinga na moi kokwea. Oui, nasa mutu. Nasa rappé ba erreur belé. Nasa rappé ba erreur peut-être na début nanga ita on a na carrière j'avais nasa kina ma makelele mkem kenande ko ngai Félix Oazé quoi. Moi ba makama mike zalaki biso ba to vraiment bolingo zalaki pindate eza malamute. Et lelo na bandi to koli na sepel na makasi. Na kolinga ke tozalaka bien makasi. Makamu musu tosalaki na bakala tokoka koregetango soki ezalaki mabe tokoregetango nga mpe naza motu soki nasalaki makamusu ya mabe naregeta yango mpe neti na kotopesa exemple awa tozalaki na koyokana mpenza te na ndeko nanga Félix mais lelo toza en très bon terme donc elingi olakisaki toregetaki mpe tobongisi voilà quoi. Que devons-nous dire des artistes musiciens quand il faut composer une chanson ou encore vocal moko et kota na nzembo ezala mbwakela mais lelo demain après demain bobongisi ça reste quand même oui. Na concert pour yemba ngoka bongo to non mais ce que ça mbwakela yo mo oza conscient que ça mabe et dépend de yo mais netinga personnellement na ko ce que ça mbwakela comme na sala mbwakela te bon nakolo bango te mais ce qui na sala mbwakela na kolongola mais en tout cas na carrière nanga na sala na mbwakela te mbwakela te Caligula ezali change eza moko ya ba changement de mentalité Caligula en fait c'est quoi na ko résumer Caligula na phrase moko trouver du plaisir tango ozosala ndeko na yo mabe c'est ça Caligula ezali mbwakela te ezali il faut tout changer. T'es sûr que Caligula ezali mbwakela te hein? Tu es vraiment sûr que Caligula est tous à dimanche? Oui. Et à tes amis, on lundi, mardi, mercredi, na olobaka bon. Caligula est bandandé. Caligula. Bandel c'est que bandel non. Uko wapi mukubwa Rami Hamisi tika lotoko tika lungwila tika zododo Rami Hamisi papa Rami Hamisi oza wapi ngai wayo naseki bolole oyo Caligula tatoyo akende kopakola moto nyonso bozoba ngai na ye tokosuka mosika Caligula ngona ibandeli ngona ouais Kati mwana bato mwana bato côté okay tenengna o edinga ite ngai dazo ideo nzembo ya yo moko ngamna oui mais olingo ngati mda composer ki eza mulai wona usikane manzembo mbumba so moni ma phrase o peut-être mona yeke o yipsinga na koyemba ngo apeto to sololi na moni ngo ba mwana bato olobaki mwana bato
moi abakak ba kokoli suki bana changu suki bana changu suki mutu yo ebikaka oh là là ba mwana tokanisaka azwaka mosala nzoka ezalaka nde libala salera azwaka be na minui soki motuwa langwe salera azwaka be na minui soki motu asilisi lotoko phrase wana. Non, c'est bon. Ah, merci. C'est bon. C'était tout simplement naningaki na kota na pour ko expliquer ba congolais comment Caligula vivait parce que Caligula zalaki pour na kolobaka phrase oyo omona zwe mwana mutu mwa oti libanda ye oti panaye akosala na ye nyoso alingi akosala na ye vraiment nyoso alingi et c'est ce qui a fait que na basuka na Caligula s'est retrouvé assassiné voilà tout. C'est ça donc ezalaki changement mentalité ceux qui m'a bezali et suka ka mabe voilà quoi. C'est ça en fait et l'eau on a n'ingana na loba na public. Oui mais là non tout hein. Voilà. On doit dénoncer kaka. Na zeka ko dénoncer ba comportement oyo ya mabe ezalaka na bato belé quoi. Surtout oyo ya ba mabe mingi o nazwaki yango na tali Caligula. Mais mutu yo nini azabo na tangi sora Caligula mobimba. Na comprendre que makambo oyo za bilo mo foko dénoncer ngo po bato belé baza pena ba comportement pour échanger. Le but c'était quoi? Si je pouvais changer ma comportement à bato mususu alors on a reçu la makasi. Voilà quoi. Si tu pouvais changer mais depuis dans le monde de la musique Lelo. Peut-être ça sera dur pour toi de les révéler ou tu te diras on est à la télé, je sais pas les dire mais c'est une demande. Quelle démarche as-tu déjà fait dans tir entre artistes? Cela veut dire au Van Hotel Peneg ona obayo kana raté ngai kama pana eda déjà. Non mais ngai lelo nazo sepela le fait. Nazo sepela lelo nzambe na Satan ba sololi parce que wazo kalobaki ba kosola ye na ndeko na ye mukolo nzambe na Satan ba kosola. C'est-à-dire que le quoi si ba bandi kosolola eza isingo makasi. C'est que nzambe na Satan ba sololi. Tu es méchant. Non, soki na lobi boye. Yesu zonga kaka. Excuse-moi. Nazo kende na yo côté mususu ta côté yoke. Kasi yo lobi na ngai ke soki na suko kota ta na kati. Yoke sepeli na yo loba. Soki na kota ta na kati. Bande la phrase ndo lobaki. Na sepela mikolo yo. Par exemple, waze kwa ndenge bazo yo kanate na redi. Tuna manda. Na benga ki manda ngabine te boyete. Na benga ki redi na sola na redi benga bino. Soki beaucoup salami beaucoup msango na ba télé te banene neza bien te mais tout ce ko libo meka ko sisa makambo boy. Et puis na sepelaki na démarche ya waze ko po mikolo na moni ya sosola makasi na ndeko na ye na sepeli makasi ngabi seke nzambe na Satan ba solo parce que ye moko aloba yeke ba kosola ka mokolo nzambe na Satan ba kosola ya ngabi seke nzambe na Satan ba solo mais ekokoma bata un jour c'est on a vu bolingo banini nazo linga nda comprendre en fait c'est ce que là nazo réagir te pour na linga na comprendre elingo lobake yo vana ina nzambe na Satan non na yebi ke nzambe na Satan ba solo te mais na lobi nzambe na Satan ba solo pourquoi parce que na moni ndeko na bandeko na ngami balé ba solo mais balobaki ba kosola te soki ba kosola ka mokolo nzambe eza pona ko appuyer ide no ebisoke ba musicien makambo sopi balobaka l'air moko pe balobango kaka na kati ya kanda mais l'air moko so bakoli babwaka na bango makambo ngo eza na ye kaka na ide na yo pona ebisoke omoni nzambe na Satan basolo mais basolo na bango te ngolo baka ke bakoli nzambe na Satan basolo ngolo bake ba musicien bakoli ba moni binaki makambo tina o discuter ya makelele ezate il faut to solaka ce qui veut dire que nzambe na Satan basolo ça dit que bolunge koti voilà pona ngai ngolo babongo mais ngolo akisaka ke batu bakoli ah là là allez Bénédicte Lufungula bon ngai na ko sepela inspiration de Oshov kasi ngaza mu de la ici que muto force la attention na maloba na ye na vie voilà c'est ça en fait merci mingi
faut tout ça la attention. Ndenge mona yo ça la attention la composition là yo. Bien sûr. Même ngai pe na milongo lité là mo na ko za pe na berere. Ngai na kindaki ngai na ipsio awa ke bosuto wana yo kusura pe na tina waze kwa. Oso kala waze kwa yo pour les kana TV il y a pour la danseuse chanteuse moko bazwa yo. Alors que chanteuse yé moi kende ko mitika. Non, chanteuse na setikala que j'aime beaucoup. Na lobaki écoute bonne chance. Na émission na lobaki bonne chance na batutu. Nga na zotanga waze kwa pourquoi parce que nga na waze kwa ngano ko solate. Et soko yebi te nga c'est moi qui suis parti vers waze kwa kopesa yembote. Ah bon? Na Afrique du Sud. Na ke vers kopesa yembote en premier. Yekutu nazo ya boye mais yepena ke boya bila te ngaza ndekonote mais ti to ekokola to komona biso sola. Donc c'est pour vous dire que ba musicien o mona kawana to loba makambo to sa lemsu o loba makambo acho lemsu moi ba kanda mais to kolaka tant to kolaka o mona ke makambo changer nango lelo yo o mona ba wengi ba sololi ba kutani ba sali wazuka sololi na redi wazuka solona na manda ngana bisaki manda ngabi arrête de faire ça parce que manda c'est vraiment un ami à moi aza petit nanga mais vraiment un ami na bagi ninga na osepela osala ba blogote parce que lobi ko sala mabe et puis na monike azana kimokolo ba artiste ba komi na kimokolo et lelo ba komi ko solo là et ngolo ba ke et progrès ali et pas artiste. Il y a progrès fidèles téléspectateurs, clin d'œil à Evelyne Chilemba, merci de nous suivre. Stone Mukendi arrive à Kinshasa. Cette semaine, nous serons tous là pour t'attendre. Clin d'œil spécial à toi, Stone Mukendi. Merci à Trésor Moutiki, Jack Mbouania et bon séjour à Kinshasa. À Komsemou Sampa, déjà à Kinshasa. Merci à toi. Et pourquoi ne pas vous annoncer, fidèles téléspectateurs, l'absence d'un Canadien au Canada, cela veut dire qu'il est de plus au Congo. King Makiadi est déjà à Kinshasa. Le Congolais a la raison, surtout Bandéronabi soit politicien. Ça, je ne cesserai de le dire. Toza Nabolingwa Mboka. Ça, sincèrement, nous devons aimer ces pays. Restons unis, restons soudés. Tant où on a une idée à Kocha Loboko na Mosolo ya Mboka. Kanisa ata que lobby. Bana oyo boti ba ozala pe na besoin kaka ya diriger mboka oyo. Et moi je pense qu'à travers ça aussi surtout le ministère de la justice tozala na moyen na makoki ya kosunga IGF na mukumba oyo pour que demain après-demain nous puissions comprendre que chef de l'État a sali ka confiance et pas na été a sali confiance da bino nyonso parce que boza ba collaborateur oyaye. Je sais pas si tu auras quand même un mot à placer. Oui, et d'ailleurs kaka ndenge na ligne na yo kaka bandeko na biso ba politicien toza bayaya baleki banoko toza biso nyonso to loko moko kaka loko lobi tango lingo tcha loboko kanisa pembe na yo mutu moko soki na zwi mutu wana okufa to mutu wana to kisi kozanga na mama yemo to kisi to nzela ekoza ya mabulu to babana bakozanga babam yozu autant que kanisa bango kanisa Congo. En un mot, il faut aimer le Congo. Voilà. Aimons le Congo. Merci beaucoup, ça dit tout hein. Ouais. Il faut aimer le Congo. Ouais. Et aimons-nous vivants. Oui, ça, oui. C'est très important aussi. Alors, on va revenir un peu dans normal. Ma réaction à Bateza, ma camion sur le lobby ça va bien. Maintenant au lobby il y a une menace Satan ba sololi. Na lobby na ngato c'est justifié na lobby kaka ba réaction ba tout temps on entend ba message côté là ndo buki bango fait na buki bango na seka d'accord non na ninga kana loba ke batu ba lingani siko batu ba koli c'est voilà comment pas si tu dois être juge na ba réaction ba polémique ou renyaka na monde na biso ya musique surtout ya biso ba congolais. Est-ce que quelque part on peut dire que polémique des fois est dérapé ou aujourd'hui sur ces plateaux tu peux dire après analyse après avoir vécu ça aussi tu trouves que ça n'a pas de place? Oui. Par exemple étant on a moi micro to les gars moi polémique moi ya encadreur ce qui na formateur na mona yo avez ma bassesse
Nga personnellement, non, ça ce sont de grands artistes. Bako pour discuter makama boité. Et puis ils ont compris. Batikamu parce que toko kitanga na basé bongote. Voilà pour na citer ka wana quoi. Quelquefois tout ça rappelle ba makam sous vraiment ils a peut-être peut tchaka makelele mais et qui ça rappelle biso. Kitara biso. Tout ça na tina koute oh formateur oh cadreur oh est-ce que vraiment ils ont la place? Nika olobi ils ont la place té. Qui sont les artistes selon toi autant au Vandara qui a ton respect? Cela veut dire qu'Amapa quand il regarde il dit on peut beau dire, on peut beau crier, mais nous avons des exemplaires. 2, 3, 4. Il y en a beaucoup. En tout cas, il y en a beaucoup, 2 ou 3. On a cité, par exemple, Jean Koubal. Oui. On a cité... Olugan ya Oluka. Oui, il faut Oluka. Parce que dans le monde, presque ça, au moins, ça c'est le mot. Donc, en tout cas, on a Jean Koubal. Pour n'attendre n'importe qui. Limbisanga. Oh. Bazali na bango. Baoutunyo so ba se comporta na bango, na bandenge na bango. Mais en tout cas, nazui kotanga Jean Koubal parce que na mona ina nota na moi bêtise moté. Jusque là. Et on a sepelé na tanga Koubal. Et je l'aime bien. Je l'aime bien. Au premier épisode 3. Na premier 3 mais na s'excuser na bi que en tout cas na moni na sote na ozwata ebele ya kokanisa. Na stangera Koubal sinon te na ozwata ebele na zana makam na ngebele ko loba awa na yo kokanisa ka kanisa ke ebele ya ti ozwanga temps. Ah ça. En fait, il a égal à Moutou, na moni sou papa. Ah singa tika. En fait, en réalité na ngana yebiso na bido ba o misusu. Ah na oui papa singa tete tika. Comme il y a lobby o aye wana ndimaka o aye ko bakisa te. Papa na pesi papa place azali merci ming. Ah ça est bien parce que nazana mamunange bele ko loba ya bien. Ya okanisa ka batu oyo. Na moni on passe mino motema. Na tenga. Est-ce que il y a des artistes oyo au Vandara Lobara oyo ti rêve c'est trop dur. Souhait nange zalara. Na ko tangolo pele sous petit wendo. Petit wendo sous. Les perks. Les perks dans ma communion ça sokoda o. Te na tuni. Bon, na lobi te ko retirer. Moi mon ex que yango ya kolobaki. Ya koloba na yo tanga na mutu sta yo tanga nge sokoda. Donc na longoli na le perk. Mais en tout cas na tanga ki pour na yo ka ki na ibi mamba soka o sali na sokoda te. Jusque là en tout cas. Ah. Et le sali bien. Au sali nini? Na longoli na po na éviter peut-être yo mtuza raison de lobi ke mamba sokoda. Mais na éviter en tout cas. Mais nga na éviter critère yo do chez la batu. Non, on a checké que mutu ba problème te bateau baloba makamu bien. Koubal dit des choses vraies, bien et na parce que lo ma bien mais tant yo chelinga mamba sokoda ya on a dans le perk hein violo quoi. Loko kanza. Oui. Yeli susu mais bon ya zarana biso pena mingi te photo lo bango quand même azarana biso pena mingi yo zo bato bazarana biso bazarana biso mingi na kata mili na biso ba makambo bani mais loko kanza na ko citer pe susu bo Chaka Congo non Chaka Congo na ko citer te na ko chama ina monoko te non c'est bon ah ngaïza on va asala makambo ya bien ngana obinga ye asala ngai pona ngashaka conseil mal nécessaire asala makambo ya bien azaka na ba idée ya bien mais ndeka na lobi awa système ça dit que tant mbongo monani Chaka Congo abungisi nyonso ya bien asalaka tentation ezalaka tentation tout ezalaka mais en tout cas Chaka Congo azana ba idée ya bien ko sangisa batu moi mutaza maladi ko bunda banini mais na nika na lobande na micro awa presse na yo na pseke Chaka Congo zalaka kaka na ba idée ya malamu continuer na ngoyi ya ba idée ya malamu mais soki mbongo ebimi ko déviaka te kende kaka droit po yo batu mi ba yebi yo ko zo sangisa batu zo aider batu c'est vrai que soki mbongo ebimi ozaka pe na besoin mbongo pona ba démarche nous salaka mais ça na transparent na longoli yo pona ba démarche na salaka pona ba musicien mais tango yo kombi ko kabola ba mbongo ndengo na ba misipi ba makelele yango no mona batu ba mona yo mabe donc message na ngezali on t'aime bien
continuer na ndingo ba makamno salaka to lingio makasi mais sans attention parce que mbongo za eloko moko oyo ekolongola yo nyuso tu batsaki ya malamu pana yo voilà conseil Sokoda pona Sokoda yo kota Sokoda oui naza na Sokoda et d'ailleurs na féliciter Nyoka Longo grand frère parce que depuis Nyoka Longo azawana on arrive quand même ba mise bazo quand même ko kozwata moi eloko oyo peneza omona na te. OK. Na bangai depuis na bana obimisa banzembo. Kaka tango ya Josara komi wana nde babengi penga na epé na zupe moi eloko. Donc ils a signé bien déjà. Mais qu'est-ce qui fait que Ezala Siko départagé, il y a un camp, il y a Blaise Boula qui trouve que ça marche pas, il y a des relations les pères Otangi par exemple, et pour eux, Naba Drisha. J'espère que tu es informé. Ezali likambo ya pouvoir, ezali likambo ya mbongo. Ezali likambo ya mbongo. Batu neso bazo onozo mona tout bazo bunda pona place wana po mbongo ezalaka wana. Ah bon? Toko bombate. Oui, mbongo eza wana. Ezali likambo ya mbongo toko bombate. Tango muta kokoma place wana. OK. Eza po misuna eza na mbongo wana. Ba tentation ya ngwana tuzuluba. Ya to bi système faut changer. Donc mbongo zo mona na boy bat ba kozwango. Malamu to yekola ndenge nini mbongo mona na raté et komaka na ba pocha ba et komaka na ba pocha ba. Par exemple na SACEM na kenda jamais na ikuta na journal de bena kuta na nani pona zo mbongo te. Na monika avanika na compte nanga système il faut changer pour makambo ezalaté partager ça la marabia mais na wosoka lo moko soki bitumba on ezali à deux camps ezali kambo ya mbongo na liko kota on a katité ba o côté o baza bande konanga o pe côté o baba bande konanga to yoka na malamu to bungisa to tambola bisonyo so elongo voilà ezali kamambongo. Le Karma Love, le prince de la rumba. Na lobi la vérité. Mais ngai na lobi ponanga depuis ya Josara komi on a ndenga na zuta moi infra. Mais le bosso doit souhaiter pourquoi? Doit souhaiter parce que mutu mo obe ngazata. Na banze munanga msu ya bien na osala ebele ba kaligula ba nini ezo obeta partout na zoata infranté. Nous a été pourquoi? Mais parce que azo benga te. Ba bengaka ya ozwa. Baza ko benga te. Na tona yo peta ba tumsu bo benga te alors. Na yebi ndenge zo legate mais nga personnellement na benga mikaka tango ya Josara ye na moi pena on a pensé à moi non cet artiste là il contribue quand même na yepe na super nanga donc aux affiliés au rempli sa fiche. Oui na affiliés na lobi ke là au moins même ata Blaise Boula ye soki mbongo zo kabola malamu na obetaka maboko na lingi kaka mbongo kabola maka malamu voilà c'est tout même ata bazui o balobi Verkis papa Verkis a koma wana soki mbongo zo kabwana na okoma wana mais moi je dis papa Verkis azalaki wana na tikala ozwa ata centimètre Blaise Boula azalaki wana na zwaki ata centimètre mais wana ozalaki na affilié te nazalaki na affilié kaka mozo souhaité nazo souhaité misikoyo tango ya Josara komi wana na zui na olinga nani eza clair hein? Na olinga nani ou ya reconnaître nga mais na lobby quand même que ezala Blaise Boula ezala papa Verkis ezala ya Josara bango tout bazala nanya dirigeaki bien pour vous alla déjà bana bango nyonso ngai lokolo nazwaki te tango bandeko wana bazalaki pona nga ba dirigeaki bien te nga parce que naza moko ya ba oyo ba contribuer kapo questionner ezala renflouer attends bozo kanisa biso te de sadi ke bino bozo lia bambongo na biso eza clair mais na lingi bango na lingi bango mais ba changer ezaleli et puis aussi ba lega ki bazonga lisute oui faut ça clair bazonga lisute est-ce que nga na kozala na ko diriger Sokoda te mais kasi on yo so diriger ko lingo zonga ba lega na ba élection oui mais yo muto lega déjà kozonga lisute biso batuna to legité to kotia ba candidature sur un jour ba voter biso to zala to kabola mais mutako diriger bien akei mandat na esili azeli après no lobby a diriger bien bo voter sur kasi on a vu to ba awat tant ngai na za exemple tant nga na zwa kité na tango bozalaki c'est-à-dire bo diriger bien té
Pour nous c'est clair bo dirige qui bien té ezaki moi clic na bango wana ba kabla bango na bango yo kan si adresse oza mutu nanga abunda kaka pour faire qui ça songa peut-être na éviter pourquoi donc na éviter pourquoi mais pour y bien sera vers qui y ba ko futa e bonga le coup na futa mais pas je sais si qu'on sani osani non défendre je sais c'est clair na défendre je sais mais na lobby na zo insister ezala papa Verkis ezala Blaise Boula ezala Jossar bango tout ba artiste naza na bango na lingi bango mais ni nanga ezali position nanga yali soki so lekaki ko yali susute kende lekaka ka tika biso atozoya tous biso betoya oui eza bongo. Oh là là, merci à Willy Moucheni. Bonjour et bon dimanche à toi. Je préfère encore Adrissa Akoma à la place Wana qui Papa Verkis sans Kanda, sans Koinae. Parce que tout simplement pour Papa Verkis, ça dirigeant qui a fouta qui yote. Nga ko tupona futa ngate. Na longo. On doit me boyer en sous. Non, na lobaki bien. A fouta qui yo ou pas. Na lobaki bien boyer. Question d'assin. Papa Verkis a fouta qui yo ou pas. Ne faut pas répondre. Papa Verkis tan wazalaki a fouta ki ngate. Alors pour nanga a dirigeant qui bien té. OK. Sika na lobi boy. Même ata dirigeant qui bien té azali kaka. Blaise Boula pas fouta ngate. Mais bango no so bazaka ba artiste na ko soutenir o ya futa kingai c'est-à-dire ya Jossar mais bango no so bako diriger so pe ya Jossar asisi mandande akolongwa na ye je préfère encore to Adrissa azalawana to Redi azalawana to ngai nazalawana que bato basi ba diriger bazonga wana. En tout cas mes chers amis, vous avez déjà dit mboko na linga ngopo mutu aoloba na lingi mutu mususuka donc ça c'est anoka mutu mususu ba obala ba yaki ba yana nsusu ba yali susu te pardon wana na pardon na suka en tout cas bo yali susu te parce que c'est bo dirigeaki on vraiment ya solo na ndenge mabete pardon na tchango po baza na kandate pardon bo yali susu te possible dirigeaki botika to Adrissa na dirigate to le Fombo na dirigate to côté au Manda na dirigate to Redi na tangi débat to na poser deux camps Manda za na camp oyo le Fombo azate ya mon tangi bon mais le Fombo so rappelle bon on est quand même en tout cas on a évité en tout cas on a évité mais moi je préfère quelqu'un ou à diriger na noté aya ou diriger biso na Sokoda voilà. Et puis biso bata bonne volonté biso bata ba mettez ma malambo nan ba make up sauter et comme peut bangonga na biso biso peut soko mikolo pe oui et comme peut bangonga na biso peut tout ba mais en vrai dire soko de côté ça peut na mbongo il y a grave. Ah bon il y a grave. Qui gère ça? Je me suis souvent mis ko sala ma investigation IGF. Non IGF a géré makambo na te mbongo ekotaka bango ba yebi yo moko tangela ngai awa Blaise Boula mta dirija okoko ko sala ma investigation tout na tâche Blaise ne ekotaka ndenge ya koyeba nga personnellement na ebité yo ya ozwa nga ba binga tu n'as pas explication te monto bo pessinga par rapport à nini quand tu prenais là non so meko tu na ndenge wana eza po bebana on a sur la vérité bo bebana point o pessinga boye ingola ksa nini okutuna monani po ya Jossar. Non, c'est vrai qu'il faut que tu aies bon mais honnêtement, si vous avez un bongo, au moins je me suis bien sauté. Oh, mais c'est ton droit. Mais au moins je me suis bien sauté. Pour au comme au tient tout mingi. Et ça Congo, il faut aimer le Congo. Ah, oh, droit na yo tout naté. Il faut aimer le Congo. Au moins mutu mwazi mbongo ya batu ezaka neka ozomona na politique mbongo côté belé mais au moins batu mo bazuité kasi batu mo bazué belé ba momoko oya otune ndeni biso to vivre na moins d'un dollar bino belé bo bani bo sande nini toi les sili ngai na moins d'un dollar on zo pe souter et sili. Donc, il faut aimer les Congos. Oh là là. Par là, il y a un changement de mentalité. Moi, donc, les Congos, au moment où il faut travailler fort pour
to changer yango. Eza grave, il faut changer, mais mouké, mais avec la volonté pour changer. Moi je dis, na lobindeka olobaki awa, justice et aider IGF. Ouais. Soki babandi vraiment kokanga bamiyibi moyibi aussi là. Tango ba beta ki fimbo na batu na ba bis awa. Biso zai na ba poto to mona ki bis e kuma epina mutavandi pina kiti awa. Awa pe mutavandi ya mututeke o tutaratora batu. Pour fimbo zalaki. Fimbo nango zali soki pena on commence à arrêter des gens qui détournent ba deniers publics. En tout cas, il faut changer. Et puis, ce qu'on remarque, les lots, le ministre, pour bailler, comme moi, passe, mais bazo levé, bon. Mais, en tout cas, comme moi, passe, car les aïe, en termes de millions, il y a des millions de KIP, il dit qu'il n'y a pas de bana, va vendre, va bambo. Qui s'est attiré à maman et moi, Banzela et Toboka. Il y a une chanson, la Katanzi, mon angaï, au Kinshasa, où je suis en train d'interpeller aussi les populations. Tous à Penaba, devoir tozolinga mabulu ebonga mabulu elonga na banzela mboka oza Argentine ngobela imota biso il faut contribuer il faut moi civisme fiscal et to comment contribuer on a to réclamer pena makasi et puis na bino ba tozo contribuer bolia mbongo na bisoté ezani na kata album au Kinshasa. Merci. Voilà, un grand merci. Bonjour depuis Lemba au commandant Roger Congolo. Merci à Robert Kinsiona et Faustin Kinsiona. Merci à Roger Njoli. Grand merci comme ça à Maître Paul Djonga. Ça a toujours été un plaisir de savoir que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Merci à Sylvain BH, DJ Nori. Le plus beau, bonjour, bon dimanche à toi. Yves Mwamba, à tous les Chinois, j'aimerais bien vous dire bonjour et bon dimanche. Merci à vous. Melkatessa, les Grands Mafuta, Trésor Simbi, clin d'œil spécial à toi. Tête Ndai, on va s'élever, on va clôturer cette émission debout. Merci à Maître Hugues Eka Pouloussi, Jackson Boliko depuis Matadi, PK Service, Patrick Abouika. Un grand merci à toi, surtout à Gaïta Mayala. On va voir quelques messages rapidement. Mais entre-temps, j'aimerais quand même, s'il faut rappeler à nos téléspectateurs ce qu'ils doivent retenir, ce que les lots aux Arana concerne à Matete. Et d'ici là, on aura le Miraculé qui va précéder l'album. Un album de 10 titres que nous allons devoir attendre, où il y aura la révisitation de quelques titres. Oyo. Et Mankaki, qu'est-ce qu'on peut encore retenir? Vous avez presque tout dit, Naolobara, que... vous inquiétez pas, Naza toujours les Karmapa avec des chansons d'amour. Il y aura des très belles chansons d'amour. Et vraiment, mais à côté, et quand même, moi, Banzembo, il y a qu'à sensibiliser, il y a qu'à dénoncer, et qu'à s'engager parce que Naban disait quand même, moi, il y a un rôle dans la bande. Et puis, dans le Bara, que Nabato Balinganga et Mingi. J'ai pensé à Bango, surtout à maman, dans le bin à Bango, Pinza, Sanza Nabino, Bozalaka, Kakanaka Maman Poutate. Bokani sama mbele oyo bino basi bosengeli bosala Kongo zamboka oyo ba mama baza ko contribuer makasi biso mibali tozali na considération makasi pa na bino na pesi mama Masuka mama Fifi Saini mama excellence ya madame le gouverneur ya Lualaba joyeux anniversaire na yo maman et puis na profiter pe na pe me ko pesa pe batnanga mususu honorable Daki Ngoma honorable Daki Ngoma ya yo mbote yangwana ya Luya Doko mbote na yo yangwana Franck Akil na Londres mbote na yangwana Dikens Dikenda mbote na ngwa ya Blaise Bouele mbote na yo Alphonse Mavouila na Paris Gogi Mbweko Dierto Tech technicien Jean-Jacques Pagna na Suisse et Maki Andakolo Mabele na ko jamais ko bosana Miki Balbao na Miki Balbao na Lualaba ya yo mbote ngwana Papillon Sambale mwana ya Mwanda ya yo mbote ngwana. On va clôturer tout à l'heure avec toi. Garde-robe Kabemba et puis Gédéon Maïcha. Merci mingi na yo papi mboma na lelo dimanche tokutana bisonyo sona village Makeba na Matete. Herman Kachete depuis Lubumbashi, bon anniversaire, le grand golfeur, nous sommes de cœur avec toi. Merci à Fiston Boboli, Gaïta Mayala, et tous les amis, vous qui nous avez suivis de partout, laissez-moi vous dire un grand merci. On se retrouve de temps en temps chez Paul Ezaou, nous sommes sur Avenue de la Justice, à qui je dis aussi bonjour et bon dimanche, Fiston Tezo et surtout
Vieux Nangaï, Jano Pétrole, 3 fois Saint, 3 fois Linkoi. Merci. Alors moi, je vais te laisser clôturer cette émission. Ouais, merci. J'espère qu'il y aura des acapellas qui vont nous venir. Oui, bien sûr. Et ça va nous faire plaisir. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Zoba, Zoba. Bazongeli osala Zoba comment ça sous Zoba moko. Parce que tout le monde comme maele na maele. Il y a un Dax menayame na junior Koulele. Avant tout bande émission tout ça là moi réunion na bango. Pour makambo ça ba jour na Congo hein. Oui. Hollande actualité. Non, na Zolanda na ibiga actualité za prédateur au makarate. Ah. Ça va. Hollande actualité. Na Zolanda. Ah bah couler le va crier déjà. Eh tika. Hollande actualité. Hollande actualité toté. Non, na Zolanda. Hollande. OK. Bisous sur Hollande. Na sepeli papa zokota panda yoga. Amen. Ah. C'est là un peu maman et son beauté, maman Rose. Ma maman chérie, maman d'amour, c'est votre et moi. Maman Rose, il y a eu un bon. Voilà. Beauté moi na Rose. Il est ça qui est bien. Ah, mais c'est la bidonné. Bien, tout ça, la mission na biso bien. En tout cas, Maman Rose, place aux Ali, Nzambé Pambola yo. C'est ambassadeur Jean-Pierre Moutamba Mbote. Pour dimanche, à Léon, à l'Otakié. À l'Otakié, papi, au courant de la semaine, tu passes prendre quelque chose. Mais quelque chose, on a habité dans l'île. Et dans d'autres. Comment un mois aussi comment l'autre a pas sur loco. J'espère que les politiciens étaient pour mon politicien tout boyaga. Ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Si, c'est notre ambassadeur. Ah oui. Ah bon. L'ambassadeur n'est pas en Tanzanie. Mieux le tout ils ont abandonné les politiciens. Té, na lobi bongo té. Na lobi bino boyemba ka bango. Ngana sala pa na ye. Ah d'accord. Chaîne yaye. Ah oui. Non, ça bongo té. On a une échec réseau. Ah, vraiment ailleurs. Non, ambassadeur, il y a eu un beau temps. Vraiment, c'est pas ma casse. Il est côté, on a. Il est dans la lundi, bon, on a la prière, dans la salle, binonyos. Até. Bon boulot. Alors, on a prière, on a profité de ça. Pasteur Dominique Kondembote. Vraiment Mbote. On appelle ça pasteur Nyonso Mbote. Pasteur Nyonso, il y a Congo. C'est bien. Oui, pasteur. Oui, mais bon. Pasteur Nyonso Yebi. Non, on a eu bien Dominique Konde. Pasteur Espérance Mbakadi quand même, Yebi. Ah, il te fait Simbo. Là, ça sous deux pasteurs. Deux. Oui, pasteur Msous. Ok. Au revoir. Bon dimanche. On va clôturer. Hein? Merci beaucoup. Mais question Moro après Nabima. Oui, vas-y. Donc, au Bakota Sokoda, Baza déjà bazonga sauté. Non, au revoir. Déjà, Balekali sauté. Donc, pour Nangaï, que naza content, na sepeli trop, na bandi batu nyonso balinga ngai, bayiba ke prédateur kalaté, ezobima nango. Et puis lo ba mingi za penali susute, na lobi kaka les miracles. Moi je pense qu'il faut s'attaquer na système, le système qui affame le peuple, le système qui permet les vols. C'est ça en fait, il faut côté en profondeur. Et nous faisons confiance naba Kondinabiso, nous faisons confiance naba la justice nabiso, na lobika ke oyo nyoso tokosala ezala na bolingo ya Congo. Il faut aimer le Congo. Ceux qui tolingi Congo na banzi tokotala et tokotala oyo azokufanzala. Oyo bonga sona zimbongo ban o na pas ndeko nanga o pas ndeko nanga. Soki na zimbongo ngo bango bakokufa. C'est ça en fait aimer le Congo. Na yebi que ça difficile, mentalité ça facilité pour nous changer. Mais na bengi bino boyo kanzembo nanga le miraculeux. Le miraculeux ezanzembo na ba ligne kaka ya oyo ba IGF et moi je dis félicitations na CCM na changement de mentalité. Ezali kama mukete foko bunda. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements.
La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.